biloko ezaka ka cher ba ebite soki na ba fête oyo bakosuka ndenge nini. Mikolo eleki gouvernement et la kaka na population congolaise que ba vivre tope ba stock ya biloko ya malonga ekokita awa na Kinshasa pe population ekosepela. Kasi lelo yo ata eloko moko te bakomi kozela lokola kozonga ya Yesu Masiya. Combien to sombi na combien ekitite boko seba tu ekitite loka tata wa loka tata wa bloka ngombe yake komande biloko ekitite yoke logo yo obini ngaba mpingana nshoko yetu ngachangalo nini ngaba mpingana ko yetu ngachangalo balingala bapinga donc alobi boye auti na ye Mbujimai ayaki Kinshasa kasi vie eleki pasi aza koluka lolenge ya kozonga kutu ata Mbujimai yango telma ke nzala eleki ye yango nakende koyiba dala neti mwana mobali oyo azo mata na bino ya 25 litres na mutu na difficulté nyonso azo mata malembe po soki ameki vitesse akweyi toyebi te soki bana basi awa basukaka ndenge nini amai pasi neti bwe mai na bapampe ebima te toya kotoka oyo yango bato baamela bakonzi ye Régie des eaux musala ya kosala ezali nde awa kosombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a quitté la ville ya Mbujimai mokolo ya lelo vendredi 24 décembre 2021 à Yambami. Na quelques ministres na population oyo ba accompagné ye na place Bonzola bipai wapi akosala meeting bokola na yango na ba édition prochaine Kinshasa Brazzaville mokili mobimba diaspora topesi bino mbote meilleur vœu joyeux Noël na mabota na bino tika to fungola magazine ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino que Modeste Mutinga ye azali bongo na kananga pona ko préparer arrivée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Bolanda. Reportage peu commentaire ya José Mboulaye 650. Azali déjà na ville ya Kananga pona ko préparer accueil ya chef de l'État Mikolo Zali koya kitoko yenani le train social ya ba ministre tout ya gouvernement ya ba warios oyo zali ko kambama na premier ministre Sama Lukonde Modeste Mutinga, ministre en charge des affaires sociales, action humanitaire, paix solidarité nationale, accompagné na molongani na ye, honorable Marie-Kate Mutinga, bayamba maki kitoko awa, na aéroport ya Kananga, et pa ya ba politique pe ba administratif, elongo na ba cadre pe ba militant ya PDG, parti cher na bango oyo bazali ko kumbela kitoko, bweba ko, simana yango, Modeste Mutinga, akota kimbala moko na komobilize, pe ko sensibiliser, ba couche nyonso ya population, pwete ba na kobongisa, accueil moko ya kitoko, pour le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na simana yango, Modeste Mutinga a profité d'une occasion pour na lancer ba travaux. Il y a atelier moko très important pour créer banque sociale et à proximité, banque vulnérable par excellence pour permettre création ya classe moyenne ya batu oyo ba ko bénéficier na ba crédit bancaire na objectif
Semoko kaka ndenge bazali kobeta ntunzu na etutu. Boye bape bokanga que Modeste Mutinga, ministre en charge d'affaires sociales, paix, action humanitaire, solidarité nationale, azalinde na souci semoko ya koluka ko créer classe moyenne mususu oyo ekoyede bayimboka oyo bazaka na ba faible moyen poete bakoka pe na ko fonctionner pe ko évoluer kitoko na mboka na bango. Na wenze ya Mobutu na komini ya Kimbantseke ba maman bazali bongo kolela biloko ezaka ka cher ba ebite soki na ba fête oyo bakosuka ndenge nini. Mikolo eleki gouvernement et la kaka na population congolaise que ba vivre tope ba stock ya biloko ya malonga ekokita awa na Kinshasa pe population ekosepela. Kasi lelo yo ata eloko moko te bakomi kozela lokola kozonga ya Yesu Masiya. Tozali bongo na wenze ya Mobutu na komini ya Kimbantseke ba mama oyo bazali kolela biloko ezo mata du jour au lendemain ezo kitate surtout soso oyo bazalaka kosoma na $43 ezo matati na ba 50, 52 voire même $55. Bazoye bate na ba fête oyo bakobika ndenge nini. Oteka combien, tosombi na combien? Ekiti te. Boko seba tu ekiti loka tata, wa loka tata. Wa loka ngombe yake komande. Biloko ekiti te. Komasa blo bikolonyo se lebo ke sera lobi 53 so la 10,000 na 7,000. Osomba combien boteka combien? Biloko la ga soso moko eteka mana 7,000 oui, mais biloko ekiti te. Biloko ngo bana ba kesa matadi e koma mkoni. E do koma te matadi e koma mkoni. Carton c'est comme ça, ça ça qui na karate comme ça, toi biloko ekiti te papa. Ko tika biso to fanda. Oye yake ezala matadi, ezate. Bona na nzala, bona na passe. Soso 7,000 8,000. Ozala bana 10 osomba soso a combien? Bata la biso likambo, soso chef de okokate. Bénéfice ezate. Ba mama balembi ba promesse oyo ti lelo ezokokisa mate e sengeli solution ezwama po population ezo souffrir na ndenge ya kosakana te po na ba santé esengeli kolia bio kasi bio yango talo pe awa nde likambu esika ekokaki kobikisa population ezane mwa soso oyo kasi ekomi cher yango totunie toliaka na biso bambwana banyau po boye suka Office de voirie et drainage OVD na mokuse bango basundoli misala ya curage na avenue de la Libération na wenze ya Selembao. Victor Jonathan Soukami, José Mboulay reportage. Bateatre ya misala oyo esalemaka na Kinshasa yango nde ezwaki pe vaccin eleki na bambujima yikuna kokamwa surtout bandeko ya office ya voirie pe drainage OVD na mokuse semblant oyo basalaka na misala na yango ekamusaka population zoneti awa toza na wenze ya Selembao oyo ezalaka na commune ya Bumbu na Kinshasa capitale ya RDC curage bakanivo awa OVD soki alongoli mabele na bakanivo asundolaka yango kaka boye likolo esali ngomba soki mvula enoki ezongaka lisusu kaka na kanivo moko wana kokamwa travail double nani alandelaka misala yango azalaka te yango négligence ekobaka ti na niveau oyo botala kote oyo batekaka kutu biloko ya kolia kasi tellement basalite oyo elongwa na bakanivo ewumeli place oyo ekomi libanga bateki ya wenze babongoli yango mesa kokamwa na Kinshasa tokomona makambu nanu oyo tomoni te pe lisusu kaka bisika baza kotekela oyo likolo ya salite uti na kanivo administrateur ya wenze pe atinda kaka tike bato bafuta tike ya mesa badale nyonso bazolola oyo batia badale ya likolo eza te bato bazokweya bazozoka bazobukana donc ezosala biso mpasi mwaye mpe toteka eza te po mwaye mutu alonga kuna na ngambo aya boye eza te atovandeka watuka bandeko ba OPB balongolaki basalite na terase mais batiki biso basalite boye ezokoetufe biso makasi antuka esala biso pena mpasi donc tokokuti kosiponde te basolo eza maladi pema eza maladi kokamwa maladi oyo ekosila kino mokolo nini
En tout cas, esengeli, ba porte ya prison efungwama par rapport ya ndenge chef de l'État lobaka ete kokangama po batu oyo baza kosala musala sans kosilisa bakokana kokende mpe kolia nanu vungule na makala po kobanda musala sans kosilisa yango ezali nde kodétruire basituation ya boye na capitale ezali soni OVD oyo IGF landelaka bango mpe bakangi moyibi moko ya telefone na quartier Ngampani kuna na commune ya Kimanteke bozo ba détail na reportage pe commentaire oyo daleleki na Kinshasa etikali kaka muke batu babanda kolia na somo wapi Thompson oyo bakonzi bala kaka tala elenge mobali boza komona oyo bakangi ye muyibi ya chombo tozali nde na commune ya Kimbanteke na quartier Ngapani na avenue Ngaboko kokamwa elenge mobali yango aza koloba kaka munoko bawewa yokelo oyo obini donc alobi boye auti na ye mbujimai ayaki Kinshasa kasi vie eleki pasi aza koluka lolenge ya kozonga kutu ata mbujimai yango telma ke nzala eleki ye yango ndakende koyiba chombo kokamwa bakonzi ye soki Kinshasa ekomi tina niveau ya boye bongo na baprovince eza ndenge nini ngai ye Kinshasa oyo etikali kaka muke bato banda koyiba na pena bamukadi na tongo mutu atani yango na singa muyibi aleki yango keba po ozo oyo na $1900 ya pamba ozwi bourse d'études na yo na agence de voyage Eric Travel pona ko voyager kokende kotanga na mboka Chypre. Lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete Patrick Congo Poiti oyo azali bongo président ya Jacques Asbel organisaki cérémonie ya réarmement moral ya ba représentant ya membre ya association na ye mikolo oyo euti koleka José Mboulay a signé reportage oyo ndenge kaka makomi ya Nzambe elobake mutu oyo azali kokabola babie na ye na batu mususu kuna na lola pe
tata wa likolo azali pe kotondisa bomengo na ye kuna na likolo tala idéologie oyo les rassembleurs, l'unificateur, le Joseph d'Arimathée de la Bible, Patrick Congo Poiti, Bakisele Petit Katumbi et Longona ONG Naye, Jeunes pour l'avenir du Congo, Jacques Esbel, Bami Pessa, Pona quoi améliorer surtout situation sociale, paix avenir meilleur, ya jeunesse et République démocratique du Congo, pe Kinshasa Mobimba. Pona kosilisa année 2021 na Kimia Bake, Patrick Congo Poiti, le Petit Katumbi, président ya Jacques Esbel, a organisé qui cérémonie ya réarmement moral, pe mobilisation ya troupe pour un dynamisme solide dans l'année 2022 oyo zali koya kitoko. Et zala kinde organisé à un espace Plaza Village, na restaurant La Colombe, oyo zala na 16e rue na commune limitée quartier industriel. Et zala kimpe, occasion pour na Patrick Congo Poiti, Petit Katumbi, ya kotelisa na ba membre na ye, neutralité ya Esbel na bango, oyo etikala kozala jamais na couleur politique ata moko. Je pense que Togo kene na ndenge ya ko pesa ata 1 minute na mutu a présenter base na ye après soit difficulté oyo ba traverser après la vision évaluation par rapport à donner ba to évoluer. En même temps, à part avant d'appeler ça micro na ba chef de base, la ligne na lo baboy. Tozana 3 problèmes à la fin de l'année. La distribution va vivre. Tozana remise de la carte des membres. Tozana remise paye la cause des membres. La cause de la carte des membres c'est gratuit. Ndeko! Jeune pour l'avenir du Congo, Jacques Esbel. Et Zalipe Kolonse appelle Nabatu Nyonso Yamite Mamalamu, pas partenaire. Oyo, Bakoki Kozala na souci ya kosunga pe kosalisa, ba porte ya Jacques Esbel. Et Zali grandement ouverte pour na koyamba mutu nyonso sans discrimination. Avec Petit Katumbi, Patrick Congo Poiti, Jacques Esbel na 2022, réussite paix et longa pour na batu nyonso. Na ba fetoyo, angaye, zala membre Jacques Esbel, oyo kelengidi. Ozali bongo na posa, ozwa visa na yo na facilité pour na ko voyager na monde entier. Global Carpe Diem service GDCS na mukuse, ezawana pour na ko servir bino. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, Namasolo Etali, obtention, assistance, coaching, pe facilitation, ya visa, tala, Global Carpe Diem service, bazali bien qualifié, peu structuré, na ma vacation internationale, na oyo Etali, tourisme, pe éducation, bonne orientation, yaba démarche na bino, orevaka kotanga na mikili ya poto, yaba que, ba bourse d'études et soponi ebele na bamboka lokola Chypre na $1950 ya pamba dans 10 jours coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en 2 tranches dans 30 jours ozwi visa na yo. Ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je viens grand merci à GCDS. Merci mingi na GCDS na nenge ba fuma visa na mai donc na pesi ba mon dossier na humanité nationale donc bien on va m'occuper ba ya ko awaza un coup inflamme pesi agence DGS merci na kwa saneli ngai na mambo mukie na mambo mukie apesi na visa on ko naipsa kibino awa izaba GT na GCDS de Souka Masolo na Chypre. Le voyage GCDS pour notre occasion de visa pour le Chypre, on vous appelle toutes les années le juillet, tous les mois puissent venir à l'agence GCDS pour obtention de visa de Chypre. C'est réparti.
bino baoyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, bapays ya espace Schengen pe badestination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil pe orientation sur place na bapays oyo kokomela. Global Carpe Diem Service asali méga promo pour la étude, tourisme, conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili ten GCDS a na disposition na pino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na $4000 ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Soit adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement ya avenue Wakatingi na Huilerie en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS population ya commune ya Ntsele na carrière précisément na Zamba aéroport bazali bongo kolela po bango bazali ko souffrir makasi na likambu oyo etali eau potable esika bazali kozwa mai eza bongo pasi pe mawa. Tozali na commune ya Ntsele na carrière précisément na Zamba aéroport. Problème ya pasi awa ezali nde mai. Batu oyo bavandaka bisika oyo bazo souffrir makasi na likambu oyo etali eau potable. Batiela bango ba pompe kasi ezalaka nango nde échantillon. Dans la place bayaka kozwa mai. Eza distance mulai na bisika bavandaka pe bisika mai yango ezali kobimela pasi pe mawa na motema. Tala neti mwana mobali oyo azo mata na bino ya 25 litres na mutu na difficulté nyonso azo mata malembe po soki ameki vitesse akweyi toyebi te soki bana basi awa basukaka ndenge nini. Amai pasi neti bwe mai na bapampe ebima te toya kotokaka oyo yango bato baamela bakondie Régie des eaux musala ya kosala ezali nde awa bokabolaka bafacture bozwaka bambongo boya pe koluka solution pour la population ya kotoyo ba vivre malamu. Kinshasa capitale ezalaka ne nini en plein 21e siècle mambaboyo somo Pona oyo etali ba message de vœux mokolo ya lelo banani nde bapesi message de vœux na bango bo découvrir bango na vidéo oyo. Coucou tout le monde, moi c'est Gina Moujingama Popi, je souhaite le meilleur à tout le monde, mais avant tout, on remercie Kolo Mokili Kolo, à salut qui est lentement, mais sûrement vers 365e jour, il y a année 2021, mais avant tout, nous remercier d'abord malgré la pandémie au EBT Mokili. Allez, voilà, là je souhaite me veux le meilleur à ma famille biologique, papa Prince Emile Kanila, maman Annie Mbouyi, mère, Justine Mbouyi, Michael Chimpanga, Yannick Onema, et aussi à Samuel Onema, pourquoi pas Samuela, ma vie, meilleur vœu à toi bébé, et aussi à la famille Ilunga, papa Isaac Ilunga, Yatine, Cédric, Francine, Rachel, Mami, Teddy, Gracia, et à Yeshuren aussi, à ma personnelle privée, Lucky Kenzo, Yvonne Bilema, à Chachulombe, et à ma base solide, le maestro d'Adika Béami, Pat Lemiki, ce bruit, ce stratégiste, Pierrot Ebene, mon frère, Babilobi et Kolekalelo, Babilobi et Kolekalelo, pourquoi pas à José Mboulaï, mon y passe à M. Julien Lepers, à la famille Kabongo, Denise Kabongo, et aussi à Ralph Forest Imo, et Nagari, le cousin, mais c'est propre à tout le monde, à mon pote Rudy Bouka. Meilleur vœu à vous. Bonjour, je suis le frère Aristote Kitambala depuis quelque part. Je suis l'artiste pour présenter ou souhaiter mes meilleurs vœux à toute ma famille, à tous les Congolais, à tous les chrétiens qui sont partout dans le monde. De meilleurs vœux, de bonnes choses à tout le monde. Jusqu'à l'année 2022 soit une année de bénédiction, de prospérité à tous égards.
Zamalola Salangolu. La vie à Motomo, qu'on a encore marqué ma génération, en fait que tous les cas université, où on se simba qui était dans l'année 2021, 2022, et puis ça m'a biso, 2022, il a comme une année dénommée nouveau départ. Merveille à ma famille Fakana, famille Kitambala, à ma femme Ornella Kitambala, à mon parent Lux Pereira, merveille à tout le monde, à mes frères et sœurs. L'église aussi, pourquoi pas. Merveille, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye. Mbote na ba fidèle téléspectateur na biso, bozali na 4 coins ya monde, bozali kolanda biso à travers ba chaîne partenaire na biso et puis sur YouTube na Congo Mokili Télévision. Alors topesi bino mbote, merci na confiance et fidélité oyo, bo pesi toujours na magazine Kin Lartus. Vous allez plus proche de la population. Ngai Piro Ebende, l'international, directeur général, il y a magazine Kin Lartus. Alors, na occasion, il y a fête, il y a fin de l'année Oyo. Magazine Kin Lartus est à disposition de bino espace aux alliés il y a Ophélie. C'est-à-dire quoi? Les alliés là trop simple. Partout aux alliés dans le monde, au sali vidéo moko il y a moins d'une minute pour nous gagner temps, peut couper ça espace na bande comme susu. Au sali vidéo, selfie, soit ba filmer yo. Et pas il y a motu moko et puis vidéo ça la très clair na appareil moko ya kitoko. Au tindi ya un numéro où ils affiché na bas il y a ba écran na bino sur WhatsApp tout en souhaitant maximum 5 personnes au yebi amis connaissances famille ba fête ya fin de l'année et puis au pesibiso kombo na yo et na mboka oyo zali ville zali et tokolekisa yango awa na ba édition na biso et puis bokolanda biso na ba chaîne partenaire na biso et puis sur YouTube na Congo Mokili Télévision. Alors déjà biso équipe Mobimba il y a magazine Kin Lartus to zali ko tomber la bino ba joyeux Noël, ba bonne fête il y a fin de l'année, bonne année 2022 et puis bon continuer toujours à sa confiance na fidélité na magazine na bino parce que 2022 eza biso ndenge to mesana koloba lobby ekoleka lelo. Merci. Bozela kayango na bandaku na bino rubrique bulu eke préféré ya bakinois plus en mode 4G. Mokolo lelo ezali motuna nini bolanda pe bozwa leçon. Bote bana kini comment on a hérité mula Mr Drone moko ya ba monteur ya magazine Kin Lartus. Question nga bulu eke lelo ezali boye. Mwana ya libata. Benga kaye kana to canadien. Oyo pone ngai. Kana. Olobi? Kombo André. Papa André. Motuna na biso eza nango simple. Mwana ya libata. Babengaka ye canard to canadien. Canard. Olobi? Canard. Mwana ya libata babengaka nani? Canadienne. Olobi? Canard. Mwana ya libata babengaka ye canadien to canard. Caneton. Mwana ya libata babengaka nani? Caneton. Question la biso za boye. Mwana ya libata babengaka ye canadien to canard. Moi libata aza canadien te canard pété. Poussin. Olobi? Canadien te canard te. Babengaka nani? Canard. Nani? Poussin. Babengaka nani? Poussin. Papa comment nani? Comment on a devant? Comment nani? Devant. Ah oui, papa. Question na biso zaboye. Mwana ya libata. Babengaka ye na français canadien to canard. Mwana libata. Soki babenga ye canadien bien canard. Eza canard, non? Eza nini? Canard. Mwana libata eza nini? Canard. Tala
ndenge bokangami bapandi boseki makasi bulu yeke koteli bino na bandaku kasi awa tolobaka mingi ntango ozali koseka zalaka na stylo na kaye pona konote bonne réponse mokolo ya lelo bokanga pe bosimba ke mwana ya libata na français babengaka ye kaka kaneton ye wana nde mwana ya libata awa nde nakomi na suka ya magazine Kin Lartus ya mokolo ya lelo kasi tozali na bapage rose oyo. Joyeux anniversaire na Jenny Vumi Mwanza oyo azali bongo molandi monene ya magazine Kin Lartus tika ete nzambe apambola yo. Une bougie de plus na bomoi na yo, que du bonheur Jenny Vumi Mwanza. Peto souhaiter lisusu heureux anniversaire et pas ya Israël Mwanda basilwa oyo ye pe azali ko fêter mokolo lelo anniversaire na ye tika ete nzambe apambola yo lelo champagne e komelama na ndenge ya kosakana te tika ete tosukisa bapage rose pona ko souhaiter heureux anniversaire et pas ya bébé Adam Kevin Yeso mwana ya mama Pamela na papa Blaise. Que du bonheur à toi bébé Kevin Adam tika ete nzambe apambola yo lelo na bandal ekoinda mabe na occasion ya anniversaire na yo. Bon comprendre que tokomi na suka ya magazine Kin Lartus ya mokolo ya lelo bipai wapi ngai Irene Mwanza nazalaki na esengo makasi ya kotelema liboso na bino pe kopesela bino masolo na sima ya kamera tozalaki bongo na Espoir Ibandulu la 4K édition esimama kibongo na Elizabeth Kumbi ngana bino tomonani mokolo ya lobi po esala eloko kasi nazali kopesa bino meilleur vœu joyeux Noël okati ya mabota mabino lobi.